Merci beaucoup Balandia 3 fois www Congo TV.com na kati ya Hollande. Toza na réel plaisir lelo ya koyamba bandeko na biso bauti partout na kati ya Europe. Délégation ya Londres yuti ko biso siko na kati ya Rotterdam na Hollande. Baye po na nini? Lobby ekozala koinda na CPI na Cour pénale internationale. Eza na lobby faut pas prononcer verdict. Il y a procès ndeko na biso vaillant o abunda po na mboka na biso Jean-Pierre Bemba Gombo. To moi na simakuna Placide de Jésus auti kozwa délégation auti Londres na aéroport bazoko ya place nini bako loger bango awa na kati ya Rotterdam. Kuna toza komona bandeko na biso bazako ya délégation ya France bakoya ya Allemagne bazoya ya Belgique bazoya ya Suisse oyo tomzomona parti kaka oyo bauti Londres bazoya tozomona kuna papa bazali général Ngando azapi na kati ya délégation wana pe na Placide de Jésus oyo azali visionnaire ya site na biso www ya Congo. Bonsoir papa Placide. Bonsoir Fumouboula, je suis sur le Congo TV. Bonsoir papa. Nza papa mblabi na moni botamboli bien. Toza la délégation oyo bauti Angleterre na kati ya mboka London. Ah mais bonsoir papa. Bauti koye na biso awa, totuna bango baye ko sala nini? Tozomona baza accompagné na Placide de Jésus o azali visionnaire site na biso. Nga so wana kati. Donc nga neka ko délégation uti libanda. Tozo na rapport yoto awa pa na baza na hôtel awa baza na Rotterdam elle comme ya bunga te c'est Rotterdam yango yo. Donc voilà, général Ngando le crocodile albara soki na no katisi aussi kata maite ko lo ba mabia Ngando te ingeta délégation on montre mon question la robanda papa o azala na loboko na à droite. Bonsoir papa. Bonsoir journaliste. Na comme papa Akis na uti Londres. Toye pona kosunga makambo tali ndeko na biso Bemba za na prison na he lobi to kine kuna pona ko pese ba courage ali ba ke peuple za disimana ye et pe mbaloyo sans faute mbaloyo ango to ye lelo Zamba pambolo papa ko uta mboka Londres musika bo futi ba piquer bo tie ba carburant bo juste pona verdict ya mwana o abundela mboka na biso Jean-Pierre Bemba Gombo. Ba vaillant soldat o ba telemi na kati ya Londres baye délégation France baza na nzela na ya Belgique ya Suisse bazo pe na Allemagne o eza délégation Londres. Papa bonsoir papa. Bonsoir monsieur le journaliste. Papa tokoy ba kombo oye ko sala nini? Voilà, je me nomme docteur Mido. Précisément, je suis venu ici, j'aimerais bien d'abord le dire à Lingala pour qu'il y ait une bonne compréhension pour tout le monde. Premièrement, tout le monde est to yawa. Tu es d'abord une visite pour nous visiter Ndekolabiso, Placide de Jésus, Oazali, coordonnateur, il y a RCK, Namboko, RCK Monde, Namboko, Babengi, Toyoka, Akara Sango, Hollande, Awa, Hollande. Tu es qui est Mboko, Babiso, tu es en France, tu es Pays-Bas. Donc, il y a un premièrement, tu es qui n'est pas visiter. Et puis, deuxièmement, le lobby lundi, et tu as un verdict qui manque. Si ndeko na biso mususu oyo babanya Rwanda basala ba manœuvre ba coacher na prison boyebi yango bien oyo le soi-disant Kamange alias Kabila Joseph asaki ba manœuvre na présidence ici d'Afrique bozise ba boke na boloko alors lokola lobby ezali mokolo ya lundi possibilité ezali ke abima yango tobi bon to ya quand même po ba mindele bandima baloba ke ba congolais quand même ba comme liboke moko lokola bana tata moko donc pas union c'est que les solo ya bana congolais ba toazo linga sala bon problème au komona biso bana RCK tokozala wana le voilà le pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse papa. Na moni pe na mali les aba papa kangi manto azingi kingo pona nini amona azala a participer a kuta na bandeko na kati Hollande pour a participer na verdict ya papa Jean-Pierre Bemba. Bonsoir papa. Bonsoir Ndeko. Nga kombo nga Mike Kabwe ndenge bandeko mingi bayebinga na oti na kati ya Londres to yawa na Hollande po to omoni ndeko na biso Jean-Pierre Bemba azaki na place moko ya Passy lobby ekozala verdict na ye yango to ye ko témoigner ye que azaki na place ya Passy malgré to zaki na ye na kati ya cellule o azalaki te mais mitema na biso ezaki na ye yango lelo to ko témoigner ye po batu nyonso bayeba ke Bemba aza mwana mboka Bemba azali ndeko na biso
azali legi na biso, azali yaya na biso, azali mwana na biso, alors toye awa tata na biso, toye pona ko témoigner que bana Congo tout baza na sima na ye, spécialement biso bana Congo o tofandi na mboko ya Angleterre, toye awa po to témoigner présence na biso, to lakisa ye ke bana tu ya Congo o bafandi na kati Angleterre baza na sima na ye. Nzamba pambolo papa. Kuna pe na moni général Ngando. Incontournable, inérable, azalaka partout. Place makambo ezali toujours. Général Ngando yo kutoza muto représenter te mais au komi na ba fatigue na yo. Loba moi loba moko po yo kuto représenter te po mokile yebi. Voilà. En tout cas, il y a bino général Ngando le crocodile mokonzamai. Balobi soko sisa lokate balete ko lobaka mabe ya Ngando te. Malgré tout awa na mboko yo. Esika ibalezali to katisaki parce que to kutana na coordinateur général. Puis en plus, comment dire, fondateur, il y a RCK. Et puis, tu as une réunion, il y a Kafu Kafu Lelo. RCK Monde, s'il vous plaît. Tu as une réunion, il y a Kafu Kafu. Il y a un qui est Tokutana, Bandeko, Awa, la Kati à Hollande. Et puis, la Kati qui est au façon, la réunion, tu as surtout pour la RCK Monde. Et puis, peut-être Kutana, Ndeko, la Bisso, Jean-Pierre Bemba. Et puis, parce que moi, je que Azali pe moko ya biso, moi moko pe ya biso parce que ngai moko la déjà visité plus de 2 fois, 3 fois la kati ya Boloko. Alors le lopé la kasi lobby ko senga ke toza la bande ko musuto cha pe maboko parce que azali mwana mboka. Soki pa bimi libanda parce que kutana libota na ye na bana na ye na mwasi na ye parce que plus de 8 ans bocha muto vanda ka place moko boye ezali passe mingi. Je pense que prière na biso lo sambo na biso ke abima libanda akutana libota na ye et puis oye ko tika la sima ye moko yebi ninga ko lona yango. Merci beaucoup général Ngando. Na moni pe hôtel bokomi eza pembeni awa. Tozo pousse na pe na hôtel place bo za loger. Bande ko na biso Hollande, bovani na Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Maastricht. Délégation Groningen, Leeuwarden. Délégation munene à Londres si bakomi. Boko biso bo bana mboka. Lobby à partir à 13h30 14h. Biso nyoso na lae, na denar na CPI. Tokende ko chap papa na biso maboko. Grand frère na biso, mobundeli bana Congo. Papa général Ngando papa na moni boza kolemba to pousse na malema lembe moi ma parole muke bande ko nanga bolanda balobi ba vrai combattant ba vrai résistant to mona bino lobi na laye to kuta to tchande ko na biso maboko kasi to ko sora mo muke boyoka masolo de bombeli bino ba combattant ba résistant oyo ya Hollande depuis que Hollande ezaka 2 fois te yango moni ke RCK Monde atambolaka partout. Yango to kutana na bande ko awa butu na réunion boyoka suite ya kitoko oyo bilo Gérard Ngando le crocodile ingeta. Coordinateur général à RCK Monde. Le coup de place de Jésus. Quelle est l'histoire à RCK? Voilà. Je vous invite. Merci beaucoup papa Placide, merci na ndenge otu amba bandeko bauti na kati ya Londres. Nayebi ke mituna mission mike wana yo fotu na bango po mingi baye pe bozana masomi na kati tant que représentant ya RCK ya monde na kati ya Hollande. Visionnaire pe site le collé à Congo TV. En tout cas la pêche parole continue mituna msusu na bandeko bauti Londres. OK, merci Fumbwala. On a kati ya famille le collé à Congo TV. Donc ndenge to compagnie sport ko amba délégation oyo. Je pense que bandeko balandi ya lokola Congo TV.com, site du peuple, votre site na kati émission surtout benga podium de vérité. Tu as mis délégation monene ya ba congolais au bauti na devant Londres na kati tu appelles na membre RCK. Donc quand nous avons fondé ce mouvement à notre image parce que va tout habiter parmi les fondateurs il y a RCK. Donc tant de maintenant on a Eska Mamalou Samba, jour au SRK Botamaga, j'étais là. Donc, on s'éternise un micro, mais on a plus, on va se présenter. Bah, outil, et puis malgré tout, beaucoup de messieurs, on a 4 hôtels. Dans ce hôtel, on a Rotterdam, on a Rotterdam pour que le lobby, tout qui est dans la par rapport à, il y a verdict, il y a le sénateur Jean-Pierre Bemba.
tobandi na moto ya liboso awa azali awa papa na peso maloba yo déjà na bi ngando akanda mais c'est mieux quand même on s'est présenté na bato so Hollanda soki osisi ko s'est présenté opesi mpe na délégation ozali moto na moto ase présente identité na ye bongo nsima nango nde na kozwa mikopa na koyeba kotuna bino keke mituna ya mobile ya présence na biso ya présence na bino awa na mboka ya Hollande na ville ya Rotterdam. Merci. Oya bino boyebi général Ngando le crocodile mokonzi ya mai tozali awa nano na kati ya Hollande. Je pense que mama solo ezali oyo tosolo bino parce que tozali na réunion kafu ya RCK Monde. Merci. Ngai ya Kisi Tuba nauti Londres na ya wapuna makambo ezalobi na la haie. Merci. Parmi les gens fondateurs ya mouvement ya combattant pendant na mokili mobimba. Kombo nanga Mike Kabwe. Nauti na communauté congolaise ya Grande-Bretagne. Toye awa pona ko pesa ko sepela ndenge bakotika ndeko na biso Jean-Pierre Bemba na boloko kolakisa bapa yake biso nyonso toza na bolingo ya ndeko na biso oyo azalaki akangamaki injustement na kati ya lae. Donc tozali awa pona lobi lendi tomeka kolakisa na bato tuke ndeko na biso azaka na mitema na biso. Kombo na ngai Dr Mido nazali conseiller général ya RCK Monde sobriquet na ngai de guerre mpona bo bayebi nga te ezali Koba. Donc na yawa spécialement toye ensemble na général Ngando na Mike Kabwe na ndeko na ngai Atis d'abord mpona rendre visite de ndenge tobengaka de courtoisie na représenté ya RCK Monde awa na Hollande o bino moko boyebi kombo ya pasteur azali awa pasteur affaire de Jésus et puis lobi soki nzamba kolinga so nzamba kosalisa biso lobi nde tokokende ko rendre visite et pas ya ndeko na biso Jean-Pierre Mbemba oyo verdict na ye kosalama na lae. Merci beaucoup. Voilà, Richard, mon délégation va se présenter hein de bauti musika mais na cadre ka biso africain ceux qui ont mis batu parce que le makolo moi parce que en boko otuni boni sika bauti ezala boiti pesi hôtel ba vandi côté ba nouvelle n'est-ce pas il y a Londres boité Bongo. Voilà, donc merci général Ngando, merci toute la délégation bauti musika mais boni sika bauti boni Londres boni combat à Londres, boni santé politique, santé résistante, santé patriotique et santé combattante. Il y a Londres, c'est comme Solon, Bende et Banda, ou à Pondu, ou à Kuwait City, c'est comme Sursona. Et ça, tu vois, non, Général Ngando, bête locale, c'est locale et Yokani. Locale et Yokani. Locale, l'instrument de musique. Mais elle peut le langage. J'ai un peu dans le collé. En tout cas, papa, merci mingi. Yo moko yebi le collé et tout le temps yokanaka parce que namboka na biso kala to akila ba téléphone ité. Soki mama boti quelque part kuna bakobeta ka le collé zo kende ti balobi na sango ke na kati mboka kuna to boti mwana mobali. À partir toujours ya le collé. Le collé pe yango ezo yokana partout na mokili ba landa biso oya bino moko boyebi général Ngando le crocodile. Mais ndenge to lobaki kaka to kimi mbangu awa na kati mboka ya Hollande to za na réunion ya munene lanu ya lelo na butu awa réunion ya RCK Monde to za bandi konso tubaya balobi RCK Monde vanda ka esika moko te. To eke na ko sola kala ba internet te e bimaka physiquement na ba pays. Ya moto yaki mbako kutana na fondateur ya RCK et puis coordinateur général ya RCK awana Hollande. En tout cas vraiment papa na ngai de retourner santé ya London. Yo moko yebi Grande-Bretagne kuna ezaka kaka ke to tiango malobaka mabele ya rouge. Kuna ko tia lokolo te parce que soko tie okozwa penza tutamudisu donc ko mekate côté kuna. Alors lingolo bani na kati ya Grande-Bretagne to travaille quand même na politique, to travaille quand même na résistance, to travaille quand même na communauté, to travaille tout biloko surtout. En tout cas santé ya mboka na biso sika to wuti kimia penza ezali je pense à repesa bande ko mususu o ba panzaka sango biso côté communauté côté mama ka mususu ezali mais bazali pe ba combattant auto bandaki na bango résistance mais quand même moi ba masolo mususu ezali ya communauté ba kotaka bo muke na kati ba kopesa no muke ba solo ya communauté o ya bino général Ngando le crocodile papa ngai. Merci de Jésus biso tozali
bongo tozali bayamba liboso pe ya mibale ya communauté congolaise na kati ya UK tango ebandaki toza ba père fondateur ya mouvement ya 6 UK et toza parmi les pères fondateurs ya mouvement combattant epandela mokili mobimba. Pour le moment toza na comité de sages ezolanda makambo parce que tolingi totia mokonzi ya communauté congolaise na kati ya Grande-Bretagne. Pour le moment tona représentant ya côté social, président social, tona président ya Pakori, tona président ya côté politique, tika côté ba combattant, mais pour le moment tona comité de sages bazo sangana presque chaque semaine. Très bientôt par rapport à sa date, il y a élection, il y a coordination, il y a communauté na biso na Grande-Bretagne. Donc coordination de communauté mobimba na kati ya Grande-Bretagne to kopona bato ba okamba communauté na biso très bientôt. Parmi tozali awa pe ba sage muso na kati ya na comité de sages bisoté parce que bisoté to dingi to benda na sima to tia ba sage boso ba poussa jusqu'à ce que élection salama que toujours représentant valable voté par toute la communauté congolaise de Grande-Bretagne. Mais elle pèse un micro na mic pour yépe ebima kamundenge ezokoleka. Bon, merci ndeko ndengo pesinga micro ezali que makambo nyonso to sali dans le passé et pesi biso leçon. Il faut totika ba mbeba ya mike totala liboso totia liboso mama Congo intérêt ya mboka na biso po tozali na mboka oyo paradis oyo nzambe atia na mokili eza mboka na biso mais biso moko bakolo mboka wana tomona tosaka attention te na eloko wana et puis tosalaka pe effort te ya tomeka bongola mboka wana ekoma vraiment paradis yango nde toye awa d'abord na kati ya biso na kati ya Grande-Bretagne kuna donc ezali mpona kosilisa ba nungu nyonso ebandaki kosalema toza na basage oyo baza kotravaille sikoyo mpo baremonte baremettre fonctionnement coordonné ya communauté na biso na kati ya Grande-Bretagne. Alors na kati ya Grande-Bretagne pour le moment boyebi bino nyonso ke tozali na Pakori oyo esangisi banganga nzambe pasteur et puis ezali pe na pasteur mususu baza indépendant. Bon na kati ya basage komona pe que pasteur mususu pe baza na kati ya basage o bazo travailler pour le moment pour na kokitisa attention na kolongola bambeba ya mike oyo ezaki na kati ya coordina na kati ya communauté na Grande-Bretagne. Et puis au même moment il y a déjà le social oyo ezali déjà na représentant nango oyo ezali déjà moi organisé. Et puis tozali na ba combattant oyo biso moko pe toza ba combattant excusez-moi biso moko toza ba combattant. Et puis na bato bakosala politique donc kozala pour le moment tosi to localisé donc na kati ya Grande-Bretagne ezali na ba pasteur ba politicien social na ba combattant. Donc les 4 corps nde ekopesa bato bakosala la coordination ya mboka na biso yango nde ba détail mususu ba sage na biso ya mboka na Grande-Bretagne bango nde bakopesa yango. Donc pour le moment tosukisi wana. Merci Ming Michael. Pour être bref, na motuna oyo Placide de Jésus représentant ya RCK awa na mboko ya Hollande aoti kotuna na kozala pe na mukuse. Donc sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de tout ce que tu veux, ndekolanga Placide oyeba ke RCK na niveau ya Grande-Bretagne ezali bien implanté, bien organisé. Ndenge kaka yo moko yebi tolobaka na biso bato RCK tolobaka bo. Soki nano kati balo mobembe ezali entre Hollande na Grande-Bretagne te koloba mabe ya ngando te. Po ntango okatisa ozoba mabe ya ngando kebaka somo ya ebale ezalaka na motuya te oyeba te kala mosusu ngubu mutu akolia yo
songo bwa raté okeba koba zali wana vie koba akokata yo mosapi oko se retrouver les sous-soutés. Donc na mokuse yeba que si le plan général RCK zali bien implanté nangambo. Je vous remercie. Voilà, merci ba lokoleli c'est notre baka ba biso ba pona ba bandai bango koluka ba information ka na lokolia Congo TV.com to le site du peuple. On te a mis des autorités, ce sont des autorités congolaises ba oyo ba lukaka malamu pana mboka na biso lipanda ya mboka na biso liberté to pe libération ya mboka na biso. Donc zalaki bongo vieux koba zalaki Marc zalaki aki zalaki pe général Ngando le crocodile Ngando akana soki nano okatisi maite koloba mabete obi ke Ngando aye imote na délégation ma RCK réunion mo kaf ka fait ça ya RCK en Hollande mama Timosi baza déjà donc même à niveau Belgique tout bazali et beaucoup na suite et puis biso to profiter de quand vous allez na Hollande to c'est na ban sur Hollande ça flash parce que beaucoup na ba suite ma solo bien lobby avec toute les délégations qui part ba kozala awa mais to sana ba na Hollande tala ba to oti musika ba to oti musika ba awa Maréchal Mobutu parce que ba biso sukata muta mukolo et on va dire que bilo nous ça ndako naye et ça akala on peut trouver des choses neuves dans une maison d'un vieillard. Donc même si on vous dire ma ben ali comment mala maloba ki na biso entre un frère et un ami le choix est clair. Donc entre nos amis africains tels que centrafricains et un frère congolais Jean-Pierre Bemba, mais le choix est clair. Donc il ne connaît à cause de ma erreur naïe, à cause de ma perfection, à cause de ma makamu oroibi. Non, moi je bengana papa naïe, maman naïe, ben de konaïe. Ils allaient singa famille ben de la mekata na raté. Jean-Pierre Bemba c'est notre frère. Toya Ebele, ba mindele ba comprendre que non, ba congolais, ba grand prêtre. Donc ba congolais ba yebisko valeur ba yekoli malongi ya bomboka. Donc malongi ya patriotisme, enseignement patriotisme congolais comprendre que ça fait partie de l'évangile ya koyeba ko linga mboka et ça d'ailleurs biblique. Très bien évangile. Donc tout monde pena grande partie en Israël et des mingi mboka la bango kozwani tout ça. Voilà ngana sukiona. Merci Carlos Kalouza Main Blanche Misapia Pembe Misapia Pembe travaille na donc merci pour la délégation sur qui awa tout dans lobby na ngo pe manano bo pe ma vraiment bo pe ma vraiment momuke ndenge balobaka simandi tokoya ko sobinu apesi merci na haute présence de l'émission ensemble avec bongo Richard Fumabwala yo bandaki na sena yo o clôturer émission parce que yo bandaki introduction ngana ko so bango yo nous au mebiso au pesenga micro bien que visionnaire mais na yo clôturer émission. Merci Placide de Jésus le visionnaire et à lokolé à congotv.com. En tout cas to aussi na bande ko uti Londres bo paiement bo longola bayas ba costume bo zwa mwa nini lobinde ko zala ko yinda lokolé et yokani. Et puis merci na caméraman ko atikala neka moko na kati Carlos Kalouza maneka moko na kati Carlos Kalouza maboko pembe soki yete ndani susu teya bango